Et vive la République démocratique du Congo. Et vive son Excellence, Monsieur le Président de la République Yafachi. Et vive la ville de Kinshasa. Et vive la rentrée scolaire 2019-2020. Nous vous remercions. Au nom de Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, en déplacement, au nom des Kinoises et Kinois et au notre propre, nous rendons grâce à l'Éternel, maître de temps et de circonstances pour le souffle de vie. Nos hommages le plus référents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les soucis des mers, la concrétisation de la devise, tout pour le peuple et rien que pour le peuple est d'abord. Mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo avalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numéro oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa
bamemeli bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi okoki kokontate bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000 topé na plus 243 82 23 86 668 Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs okokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Chocolate
Mesdames et messieurs, aujourd'hui, 2 septembre 2020, date de la rentrée 2019-2020, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'Institut Mokengeli réhabilité et modernisé dans le cadre du programme des 100 jours du Président de la République. Enfin, l'adresse du ministre de l'Enseignement, de l'Enseignement primaire et secondaire. Ensuite interviendra la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite de l'Institut réhabilité par son Excellence. Nous invitons M. le gouverneur de la ville-province de Kinshasa à prendre la parole. Monsieur le gouverneur. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, au nom de monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa en déplacement, au nom des Kinoises et Kinois et au notre propre, nous rendons grâce à l'Éternel, maître de temps et de circonstances pour le souffle de vie. Nos hommages le plus référents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans les soucis des mers, la concrétisation de la devise, tout pour le peuple et rien que pour le peuple est à voir. À vous tous présents dans ces beaux cadres de l'Institut Mokengeli, soyez le bienvenu. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de notre hommage le plus révérend, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, qui ouvre une porte d'école, ferme celle de la prison. La cérémonie de ce jour montre la suffisance du souci de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de mettre tous les enfants à l'école dans de très bonnes conditions d'études pour un rendement efficient. Les travaux étaient effectués à un temps record, débuté au mois de juillet. La rentrée effective c'est lundi dès septembre 2019. Nous disons bravo. L'expression de notre gratitude en toute modestie, nous souhaiterions que cette œuvre soit la prémisse de bien d'autres écoles publiques dans différentes communes de la capitale. Voilà l'Institut Mokengeli revêtu de sa plus belle robe. Aux administratifs, aux enseignants, aux travailleurs, aux parents et aux élèves d'en faire bon usage et de garder sa splendeur. Toutes les conditions de travail étant réunies, nous sommes convaincus que d'ici sortiront bien d'autres fatigues. Cette école a été une référence à un modèle de gestion, de propriété et d'éducation. C'est pourquoi, alors que la rentrée scolaire 2019-2020, nous exhortons aux opérateurs scolaires à plus d'ardeur, plus de conscience, plus de volonté, plus d'amour dans la transmission du savoir aux enfants pour un Congo de demain fort. Outre la reconnaissance envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette réalisation, les parents devront aussi veiller à l'encadrement des enfants. En fait, l'éducation de base doit lutter contre l'éducation diffuse. Celle scolaire sera donc complémentaire. Ainsi, il y a l'interaction entre l'État, les éducateurs, les parents et les apprenants. Chaque groupe a sa part de responsabilité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférent.
Mesdames et messieurs, en vos titres de qualité, au vu de près du programme des 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, compte tenu du rayonnement de cette école, nous pensons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est à coup sûr précurseur de notre opération Kinshasa. Il en est aussi parrain que toute la ville de Kinshasa s'y imprègne, car Kinshasa est au fait une philosophie du savoir-être et du bon comportement. Toutefois, sans passer du compte à l'âne, nous profitons de cette aubaine pour présenter les urgences recensées parmi les difficultés récurrentes de la ville. L'assainissement et la gestion des humus, les érosions avec le fondement des cimetières et des routes, les transports surtout avec la rentrée scolaire, l'insécurité, la nuisance sonore diurne et nocturne, le chômage, le mauvais état des morgues et l'entassement des corps, et la décongélation des grandes routes par l'érection des voies secondaires, la réhabilitation et la construction des centres médicaux pour se faire beaucoup de moyens s'imposent. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus référent, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, l'équipement de équipements par notre canal, remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la décision prise sur la gratuité de l'enseignement. On est rentrée scolaire. Très chers parents, envoyez vos enfants à l'école. Nous terminons en rendant une fois de plus gloire à Dieu. Nous réitérons nos hommages le plus référents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa préoccupation prononcée à la formation de la jeunesse congolaise, matérialisée à travers la réhabilitation de l'Institut Mokenge. Et vive la République démocratique du Congo. Et vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, Yafachi. Et vive la ville de Kinshasa. Et vive la rentrée scolaire 2019-2020. Nous vous remercions. Nous invitons actuellement Monsieur l'architecte constructeur. Grâce à Dieu, maître du temps et des circonstances, qui, dans son amour, a inspiré la conception et la matérialisation de ces projets. Notre gratitude s'adresse aussi à son Excellence, Monsieur le chef d'État, a posé les actes ici, dans les délais impartis, qui vont marquer sûrement la nouvelle République démocratique. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, distingués invités, à vos titres et qualités, nous sommes aujourd'hui heureux de célébrer avec la communauté cette inauguration parce que beaucoup n'y croyaient pas aux actions du programme d'urgence de 100 jours et donc voici la preuve de l'école au Québec. Nous avons commencé nos travaux presque au dernier trimestre de l'année scolaire. Il a fallu de notre part un engagement ferme en vue d'atteindre les résultats escomptés dans les communs. Conformément aux clauses particulières du marché, nous avons réalisé l'ensemble des travaux dans 4 mois, soit 120 jours. À cela, Monsieur le Président, le chef de l'État, distingués invités à vos titres et qualités, malgré nous avons fourni nos efforts humains.
la construction de 7 salles de classe et bâtiments administratifs pour l'école primaire, les terrains de basket et la rénovation de 5 bâtiments tout en modifiant la conception initiale qui ne répondait plus aux besoins scolaires et à l'environnement climatologique. Ainsi, nous avons aussi aménagé les parkings et les jardins. Pour votre gouvernement, il sied de noter que les architectes et ingénieurs congolais qui ont exécuté tous ces travaux et en plus, 500 personnes ont joui pendant ces 4 mois d'un travail. Tant bien même que cela soit ponctuel. Nous vous disons ici, Excellence, Monsieur le chef de l'État, merci. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents, Monsieur le directeur général du FPI, Monsieur Niarco, qui a rendu possible et agréable la journée d'aujourd'hui. Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine. La communauté presbytérienne de Kinshasa et ses dirigeants, forts de la valeur spirituelle et sociale de reconnaissance, vous prie de bien vouloir accepter notre sincère remerciement pour avoir retenu dans le cadre de votre programme d'urgence la réhabilitation du complexe scolaire Mupengeli, devenu aujourd'hui une réalité concrète. Votre geste de cœur restera à jamais gravé en lettres et en or dans l'histoire de notre communauté. Pour cette raison, samedi le 28 juillet 2019, alors que vous étiez empêché et représenté personnellement par l'honorable Mayombe Kibaudouin, aujourd'hui vice-premier ministre et ministre de budget, le culte d'action des grâces, à la fois pour dire merci à l'Éternel notre Dieu et pour implorer sa grâce en votre faveur et en faveur de la République démocratique du Congo. Dans le même sens, nous voulons avec votre appui ériger votre monument dans ces complexes scolaires pour immortaliser ces grands gestes de patriotisme et d'un leadership responsable. De vous combler abondante bénédiction et promet de vous accompagner tout au long de votre mandat à la tête de notre pays. La communauté presbytérienne de Kinshasa est un partenaire social très important de l'État congolais.
Après Jésus-Christ, c'est Félix. Antoine Tshisekedi. Après Jésus-Christ, c'est Félix. Maman n'a pas gratitude. Maman n'a pas Copain. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka
soki ndeko na yo abengi na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te, benga kaka Mutualité Misunga na numéro oyo. Ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto, ye akozwa basoin de santé à l'aisement, calmement, sereinement. Po Mutualité Misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution. Lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na Mutuelle Misunga tembe ezali eza te? Eye papa mama tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture ya sikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Buzz Car po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Buzz Car eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Buzz Car oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na ete mituka nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa bandeko ya Power Buzz Car avec impact. Power Buzz Car musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Buzz Car, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France Bango na bango, bango na biso, biso na bango. Ekara molai.
France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. France.com